Tout de suite sur Ago Plus, Proximag, magazine Yabana Mboka, Oilobelaka Nyonso, la République démocratique du Congo. Suivez Proximag, Nzinga Nzinga na Biso, Nzinga Nzinga na Bino et Proximag, votre magazine de proximité sur Ago Plus. Et voilà, très chers fidèles téléspectateurs d'Ago Plus, en train de suivre votre magazine de proximité, magazine Ago Plus, avec votre humble servante Daniela Ndjouzi. À l'occasion du mois de la femme, l'autre un sujet qui intéressé. Je sais que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs et en train de suivre votre magazine d'Ago Plus, magazine de proximité, magazine où on peut savoir moi bilingue, la poste téléviseur et surtout dans notre chaîne YouTube Ago Plus. Et je dis un grand bonjour à vous, très chers fidèles téléspectateurs, et bonjour aussi à mon équipe technique, équipe des compétents. So moninga nazo apparaître kitoko boye liboso ya ba télévision na bino, liboso ya ba téléphone na bino, c'est grâce ya papa na biso caméraman papa Aleniati. Je vous dis un grand bonjour. Je dis un bonjour à mon 2G papa Guibiola, un grand bonjour à mon directeur de programme, tel visage, tel cœur. Papa Blanchard, Bambote, Nabino. Ma big salutation dans la famille, dans ma maman chérie, mon papa, ma frère, dans ma soeur. Alors, le lot de si j'ai mon corps est concerné, Bassi. Quand il y a l'occasion de mois de la femme, de la femme face à son travail. Et on a plateau je suis accompagnée d'une mère, d'une femme compétente. Au hasard capable de assurer, de gérer les lots famille, capable de gérer les lots armés, chef na armée, de unité il y a ensemble et moko koyeba ndenge nini akoki koyebisana bino ba téléspectateurs na biso boyeba moi malamu na mpanzi na nga naza na invité na nga comme na otoyesa bino awa maman Mado premier sergent bomoni bi aza en tenue bobanga te bakanga biso te bako c'est la journée date makambu te po suka ekoma nango kaka bon jour yango yango ekomi. Alors les autres cabinets vont découvrir maman Mado. Bonjour maman. Bonjour. Boni bino. Vous allez bien? Vous êtes bien. Na mon na tennis, j'espère yo kanga biso te. Vraiment. Vraiment très heureuse de recevoir na bino na plateau na biso ya magazine de proximité Ago Plus, na chaîne na biso YouTube pe Ago Plus. Les magazines oh de la mine beaucoup na proximité. J'espère que vous êtes satisfaite que vous allez parmi bateau de invité dans mois de la femme. Ok, est-ce que maman Mado peut le la biso un peu? Nani on a des maman Mado. Maman Mado a tout le monde a tenu. Pour expliquer biso maman Mado a la soda. Même maman Mado a la mère d'une famille ou soit au suika na soda. Merci. Maman Mado nazali maman pour nazali moisi. Naza maman nazali maman ya bana. Naza na bana na ngai nazobukola bana na ngai na musala soda eza musala o nzamba ponaki ngai na sala yango nde naza na musala o. Alors maman Mado okoko isa biso obandaki ko servir l'État na nini pour le 2024 yo badaki ko servir na nini vous savez déjà combien de temps na musala ngai nakoti armée banda na 97. OK. Na 97 ti lelo boye nakokoma déjà na ba 20 quelques d'années na kati ya musala ya musala soda. Est-ce que na kati ya musala obanda ngo ndenge nini ezalaki facile ko banda ngo kambala moko bobani ba moko ko mba mo soda nzela nini ngo yo lekisi pour musala soda? nasepelaki nango makasi papa nanga azalaki soda ndenge papa nanga alataka nasepelaka makasi ngabi nga petit nakokoma kaka soda ntango naye kokoma na kusani naye
kende mosala soda nakendaki formation na kitona nasali formation une année 6 mois nango kuna na kitona na ye awa na Kinshasa batindaki nazalaki garde malade na ye awa na état major général batindi ngai na bataillon PMF epai ya Cornel Kandaloa na longwe wana baye kotinda nga na EPS na longwe na EPS na minute oyo naza na awa na unité para naza na unité para nde place oyo ngai nazosalela. Alors nayoki olobi batindaki yo na PMF, est-ce que vous pouvez expliquer ce PMF wana eza nini? PMF olobi nini po? J'espère que eza abréviation parce qu'on a molai nango PMF nini oloba nini? PMF eza bon nazo bande na kolobela ngo te PMF eza mwasi quoi. PMF eza mwasi neti na la police bango ma PPF biso kwa PMF po nga za PMF naza mwasi ata ni naza boyo te o naza mobile soda te ata pe soda aza mobile aza soda maza mobile nga za PMF naza mwasi. Tu te comprendre bien PMF tu te plutôt banda ko définir en haut peu on est cause à personne féminine et personne militaire féminine. OK. Alors est-ce que maman Madoro oui c'est biso mo qui PMF akoki pe ko bala parce que na ba conception selon de toyo kaka que PMF eza mutu moko boye azalani ka wana pour nos ala mwasa mokonzi donc ba ko bala te ko ba konzi mo nde ba renyana ba bakosi wana bakosi PMF aza mwasi ti basi nyonso PMF balaka balaka PMF asalaka mariage soko mipesi kilo na nzoto na yo soko mitie na place ya bomwasi okubala okosala pena mariage ngai babalanga ata mobala kufaka nga babalaka ngai naza PMF le mentalité ya mutu na mutu eza mutu na mentalité na ye na ndenge na ye. Siko mama Mado, est-ce que ndenge obala ki wana fa papa kufa obande ko gérer ndaku ndenge ni ndaku na musala obande ko gérer ngonde est-ce que bande ko simba kuna zaki mwasi makasi nakobima tongo be 4 heures nga na sina bongami na kina place na place musala musala na nga nyonso na sango na butu na pokwa sukoli basani na ngai bilamba so ezali na sukoli yango musala na nga nyonso na tongo bana tika ka sukola kopansa ka ndaku na kokomba na kolamba ici. OK, c'est que bande ko gérer ngo malamu na ko gérer ngo très bien et bande ko déranger to ke de musala papa banda ko silika te abane ko silika te azaki pe bien ye pas azaki soda ye pas soda. Tout le baké maman Mado o sepelaka na musalo ya musala ki soda na sepelaka na makasi na sepelaka na makasi nde naza sona ti teni na naza na ona fier naza na fier makasi na ti teni na nga na sepelaka na po yango ni mutesali nga po naza yango de tangisi bana nga lelo so bana nga baza na vie po na musala soda ko donc ça va déjà musala vraiment ya ngai. Alors avant de continuer na ba question mususu de nous te rappeler ba fidèles téléspectateurs na biso que toza na Ago Plus magazine, votre magazine de proximité. Le lot toza na invité na biso azali femme militaire aza PMF et si j'ai na biso tozo partager et le mona bino ezali femme face à son travail. Femme face à son travail. Musala tende pekisa mwasi a gérer ndako nekende mama biso kutukoloba ama biso Mado. Alors maman Mado eloko ni ntango okotaki na kati ya armée eloko ni motiva ki yo lisusu okoba na kati ya musala ngo eza kitoko makasi eza kitoko eza difficile te musala ngo kitoko makasi vraiment maman Mado le musala eza kitoko makasi po biso ba auto banga pe okota musala sodo atekunda ba mo ba misala makasi surtout na moment formation na bino ba difficultés à la te bon ezalaka na bandele na comme na katikati on comme comme donc comme ko raposa nango osala kaka comment raposa sala c'est que osala kaka ezala nango dur te eza makasi te eza makasi nini yo chaka matoi na o bazotangisa na o bazopesa chaka matoi na makasi. Est-ce que maman Mado okoko isa biso
tant on se décide que au ta musala soda tant on se prend des décisions ngai na que au ta musala soda nanda papa zalaki satisfait ou bien maman zalaki satisfait o que zaki na mutu mona kati wana abada ko boya tando pexite ko ko tete ko jamais papa nanga ndimaki mama nanga ndimaki bapesaki nga nzela babite eza mosala na yo poni lokolo poni yango kende na ndela kendaki. Question de plus où elle a des amis, maman Mado. Ce qui est là, Christ revient bientôt. Ce qui est là, hier soyez, Zambaye en fait, a bomi moki, a bandé le sous-moki. Est-ce que vous voulez servir l'État? Na kondi makaka. En tout cas. Na kondi makaka pour sentiment où on a zalaka na on musalo bazami ngite. Ngana zalaka sentiment na musala na makasi. Vraiment. On est fier. Maman m'a dit le bazar fier na musala na makasi. En fait, on a ça lingara musala na. Et maman m'a dit est-ce que ça permis pour na bino ba PMF ce qui disons na quartier surtout bito qui na ba pompe ya mai. Tous qui constamment qu'on a ba PMF moko aye na pompe du coup à coup de bazo toka mai wana asili qui tourne donc tant on y a combattu l'espace pour les PMF. Est-ce que ba comportement wana eza ba comportement bino moko ko nzimango wana comportement bizarre pour ezate ke ponga na za PMF loko na za PMF funa sala makampo na za PMF na za PMF na za mama tana ku place baninga ba mama bazali eloko liboso na kusenga so ba bina te mama kota otoka ndina kokota atoki mais na ko ete pona za PMF na l'examen que loko na yeka kasiko na kota na toka mai pona za PMF. Et puis en plus de cela tant on peut batoka ba mai bongo au monde comme na bango na discussion pas moyen ba ko swana est-ce que so ba konzi ba leki ba monde ke PMF o ala taka tenir à servir à l'État à ça la discussion na ba civil et surtout ba civil en mozani ba se ba dinga na ba monga soda est-ce que so pesa non valeur na armée en to azo ça la moi armée si et si la valeur si déjà armée valeur pour valeur n'est plus mutu exacté pour nga na côté mana mwasi na ngati pour nga za soda na de soda na za mobali na ye jamais na côté mana mwasi na ngati sona na ite sina moni mwasi na nga na moni andai la nga la lire moko boy na ko inviter. Oui, très chers fidèles téléspectateurs, en titre de rappel, quand nous avons rappelé Bilo que les autres ans l'émission de Bilo est à proximité, magazine de proximité. On a votre servante Daniela Ndouzi. Naïbse Bilo qui n'a pas mogoté quand tout le monde partager le sujet, nous avons accompagné la femme militaire Maman Mado. Azo le belabiso femme face à son travail. Musala, est-ce que qu'on empêcher moi ça la musala nda ko to occuper nda kunaye. Alors, Maman Mado, est-ce que le Maman Mado peut disons qu'il y a un Maman Mado peut être Simbi pe basani, Maman Mado peut être abandi pe bokomba ndaku to nani nanda ko zala kaka opesi ordre basali to mo posaka. Nga soki na ye ndaku nanga eloko liboso na talaka nanu. Soki na moni ndaku nanga eloko eza na place nango te nga moko na bomisaka ndaku nanga nga naza mama nayaka so na wuti musala nasalaka musala nanga na ndaku nanga seja kolamba na lambi basani na sukoli kokomba ndaku bilamba nanga na sukoli ya bana nanga na sukoli natikelaka jamais bana na ngai basalelanga musala so ndaku te mpo mona kosala na ye asali na ndenge nini ya likolo mais nga moko kolo ndaku nde nayebi kwe nyonso eza na ndaku nanga nde nabomisaka ndaku nanga etikelaka bana mikili basalelanga musala ndaku. Alors Maman Mado tozonga susu na le passé to le bemi papa tant azalaki envie paix à son âme. Est-ce que abandaki ko silikate na era musala na na ndako mususu mo retard amso ki musala boye occupé peut-être bilamba na été abandaki ko silika to azalaki ne même esprit na yo azaki ko silikate ayebi ke nga naza muto musala ayebi ke nga naza muto musala ane ko silikate toye na tokutani bonjour bonsoir esili soki biloko kolia ezali na servir mobile nanga alie na linga mobile nanga bana batie biloko kolia te nga moko fona servir mobile nanga
bilamba na ngambo kuna sela msala nyonso mobali c'est wando mema armée te na kati ya ndako te armée ezala na ndako te atande na nga naza mokonzi mobali na ngai aza na pete ya se aza kaka mobali na ngai jamais nakoki komatela ye ke mpo nga naza mokonzi ye aza soda ya se jamais kosimba te mpo a mobali na ngai dabotinga parce que eza mpe na bapemefu mosusu omona aza au grade ke mobali na ye façon bandoko manipule mobali na ye okoki comprendre te parce que baconcept tosala bapemefu mosusu omona PMF aza na grade koleka mobali ne mais mobali oloba boya koboya ongana aza na mokonzi na yo est-ce que baba acte bongo basa bongo za malamu wana ezali bala te wana ezali bala te mwasi azalaka toujours na se mobali nde mwasi te mwasi aza na se jamais kotemela mobali na yo nga za PMF nga otema nga na tosaka mobali na nga makasi tosaka mobali na nga mama daza fière tosaka mobali nazaka fière makasi na mobali na nga po ata za mokuse nabi ke yenda asala po nga naza jamais nakomanke na miso bato nakomatela ye te aza mobali na nga apotisinga bana fo naza fière na ye vraiment Maman Mado aza clair na biso ya cher fidèle téléspectateur aza clair na biso biye atosaka na mobali na ye yo mobali na za mokuse donc ozaka ka mobali nde bible le ba femme soyez soumise ya aza ne ka soumise na mobali na ye alors maman Mado tolinga to yeba pe na unité parent na ne pas bosalaka oza na groupe moko kambaka oza comme chef ngai na nazosala pa komanda centre nasima mokonzi komanda centre na biso ya unité nga naza na biro na ye kambaka groupe monté mais quand même na lokoza oza na mo grade na mais bato mosusu bapeme fonso apesa ko mo respect wana bapesaka ngai oui ezalaka nde ndenge wana donc oyo akoti mosala soda liboso na yo il faut tosa ye tosaka ngai alors maman Mado soki ozomona lelo baécrire bapmf baye peut-être na bacentre ne po bakende kozwa formation take bapmf opesaka bango mpe conseil façon ya kozala na bacentre atalisaka bango nayebisaka bango ndenge ezali mpo mosala sodo mpo ozala bien okende liboso ifo ebanda liboso kotosana oyibeloko te etambola te maboko milai te mosala soda oyo okeyona yo batindi yo makambo mosusu yo poke makambo mosusu te na teyaka bango mingi bamisusu bayokaka bamisusu bazaka na bango na ndenge bamisusu bayokaka te bamisusu bayokaka siko esalaka nde nini soki eza na moto moko azalaki recrit pmf mo azalaki recrit aye surtout na kanseta aye akendaki formation azongi esalaka nde nini moninga kei azongi parce que news eyelaka biso eza na bato mosusu bakenda formation me basisa yango te mosusu baphysique wana bakoka yango te mosusu bakokufa mosusu bakobela bazongisi me esalaka nde somoni ndake azongi mpe esalaka nga sentiment makasi nazalaki na moninga te leki moko azalaki monganga omoni susa aya tuninga bimama Mado ya Mado nasala ndenge niponga pina koma soda po naza na posaka na bango traité na armée ngabi okendeka na kankoko ake na kankoko ngabi batindo kana aya zonga tuninga Mado parce que kana ngawana na okende boyoti na kote musute ngabi bakotindo kote mususu te kozonga kakao ake itanga zoni premier lieutenant et sous-lieutenant dans zone sous-lieutenant aye na pese le sako te ce qui yote menga na zate aya yambinga lelo tozolo babul akomi capitaine sous akombona akomi capitaine donc ayamba kanga dika na pesa ta le sako na ngaite etanke aza alobi yo vraiment ça yo ngai mawato donc lelo so naza en vie nakomi bien na ndako na nga na bana na nga ezali mpona yo tolakisa nyonso. Alors très chers fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes satisfaits de bandako na bino devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre Ago Plus magazine de proximité avec votre humble servante Daniela Njus Kande na Lobaka. Par contre, c'est la journée d'être makamte pour suka et comment na ngokaka. Tous en mois de la femme, quand même faut valoriser basi.
surtout nous toyé na kota ba soda il faut valoriser tout dans la bâtiment et pouvoir quoi. Alors bon santé pour s'abonner à notre chaîne YouTube Ago Plus, so bo s'abonner wana beaucoup landa biso en direct à chaque fois vous en a posé à proximité donc vous allez mieux placé pour nous servir à votre service. Alors maman Madou tu comme que chité moi mon na magazine na biso à proximité. Maman Madou, est-ce que dans tout cas particulièrement na yo moko na quartier, est-ce que maman Madou a une bonne relation, on a bien aimé pour ngai vraiment te ata mwana muke témoignage ya office ngai na bana muke na ba mikolo mibali basi bango shinzana on est vraiment bon terme nga vraiment bon na ebité mutu azanga kama bete mais te ngai te ngazaka na batu kaka pour ce muna meka ko balikango batu so yonde donc nazala kana taya. Alors maman Madou de l'objet que vous avez une bonne relation avec nous sur notre quartier. Nous autres objet que chaîne Nabiso et Ago Plus et qui type est dans la cancer. Très chers fidèles téléspectateurs, je vous signale déjà tout ça na kata cancer quand bas soda ce mot de nous soda ouais quand bas soda quand même quand ils ont en face aéroport quand c'est quand moi ils ont formé quand bas soda moi belé so boni maman Madou lelo azan teni bo ça la kana kata cancer unité par exemple à 47. Alors maman Madou avant dernière question na biso poto chiter na émission na biso moko na lelo ceux qui l'ont dit que toke na micro na biso ya Ago Plus sur le terrain na 47 to tunika témoignage ka maman Madou to zo ba résultat mala ata sikoyo soki okei omeki kaka omona kaka omona ezala mibale ezala basi ezala bana mikeba udoyo mo omona kuta koloba kutu te témoignage na ngai mo oyoka. Ok maman Madou, à l'occasion de ce mois de la femme, message nous encore coupé ça na basi. Est-ce que vous avez la femme et ça quand on t'a dit pour tenir tout le monde a tu sois takali pour takali le 8 mars. Pour takali pour le 8 mars donc Nicolas ne sera pas pantalon. Moi si azana ba pantalon te. Moi si na kacha ndako fokolata maputa. Liputa de pesa ka moi si valeur. Liputa de pesa ka nzoto ya mutu kilo. Eza pantalon te. Yo kola te olati pantalon ngala ti liputa na ngai to komi place mo bona ba yandinga liboso ke mutu ati pantalon. OK. Alors maman Madou, pour la ligne président de la République Félix Antoine Tshisekedi a lancé un message que le 8 mars chaque maman a la noir pour nous résoudre pour nous cancer la maman a dit dans la est on va se couper du jour au jour message je entends au yoka que on sait que on ndenge et ça nous m'a dit que bon les fait ça manende ngwana batu so kufier belé kufier belé pour la ta noir ndenge wana ndenge zambu tuzana mboka sisa matango. Est-ce que respecta qui pour la tête na to ça qui on a attaqué Robert Noir na li papa ya pembe encore bino batamobe ko photo sakaka na to ça te. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette magazine. Alors, dans la qui est en commun, on a devant vos postes de téléviseurs, donc on a votre magazine de proximité avec votre humble servante Daniela Ndouzi, donc on a Souka. J'espère que quand ici on a vu ce que PMF Azara a Ndumbate, PMF Azara Moutoumora, aïe pas un poste de balle, moi signaux, il n'y a pas de soin et un dap, mais la moi signaux. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, donc on a la prochaine numéro on a vu ce magazine à Busso, magazine de proximité dans votre chaîne Ago Plus. Bobo santé qu'on s'abonner à Ago Plus na YouTube et à nos chaînes partenaires aux chaînes de télévision. Alors tout comme on a ceux qui nous ont appelé sur super manabon. Alors moi je vous dis ciao.